tentengai na agi na bino bokomi nango wana. Est-ce que total la kitala tale obi ke total la kitala tale ça e mo bo te pe kitala le fingi yo hotel na koli agi na ki nango na 10 ans et là ta ce kitala za oui siko oui agi zo kende kitoko na zala ki nango pete na 15 ans o lekso na lati na otambola boye mibali ba otala nga na nzela na okola agi zo kende lelo agi na zo kende elongi pesa ezo kola siko yoko fanda kimia te ofandi penza sérieuse penzo bi non tala otolo baranzamba ko kisarango seigneur naza posa na bala moi 2020 on a pete fona bala ndina lobina se nzambe fe kokisama amen la alliance ko na niveau amen e kokisama non alliance non pardon boité mibali baza mais siko bo mi pesa pe ba respect oza basi kitoko so bo fandi penza kimia bo oza mibali na bino moko bo mi poser ba question ba bi tangu nyonso to ndo leksa batana biso na mibali o bazaye ya biso te wali mobali ayote aoya na vino ko pa mbrier yo acha ba mir po mibali ya vino ba mona oti mais so ko fandi penza ozi penza décision okuta na mobali ya yo nzamba ko aveugle ye alongoli ko akangena matoyi kene ba komo bande ko benga wana aokipango te ye moko azu charge na yo azu charge la famille na yo akomi le so producteur non manager na yo nyonso ya yo donc nzamba aveugle parce que za ya yo mais nyonso to salo no to kuta mbala vie na biso te. Et bien voilà, merci beaucoup, super salutations déjà à vous, mesdames, demoiselles et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle ou de l'endroit que vous êtes. Merci déjà pour la confiance renouvelée. Et moi, Betty Massengo, je suis là rien que pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toujours Libanga TV, donc Makambu, Libanga TV, donc abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus parce que awa Moussa les osali makaka, donc ndenge bulingaka. Merci beaucoup déjà à la joie Amado Pichuna depuis France, l'hymne national, Maboko Banque, Maman Sociale, de gros coucou à vous et salutations aussi à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Tommy Nakata London, bisous à la sœur Julie Mindele, bisous aussi à maman mon chéri, maman Kati Bakissa, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous donne une bonne santé et une longue vie. Hein, ma maman chérie, donc Walubi, ou Mela Zala Zala, Bisoba na Opeto, ou Melato Zala Zala. Voilà, en tout cas, on t'aime bien. Salutations aussi à notre maman, maman Jeannette Bakissa. Je pense aussi à maman Jeannette Nakata Montréal. Et là, je pense aussi à papa Ali Punga. Papa Ali Punga, Nakata Montréal. Il y a à côté moi. Maman Lekina, maman Jeannette Bakissa, maman na ozelaka ba matériel professionnel, maman moi noazo lela musala kende vraiment malamu ba matériel wane osala bien et comme manakino. Voilà, salutations déjà à champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava, Chaleur toujours depuis Kenya, tous mes fans, hein, vous êtes très nombreux en ce net moment hein, pour nous suivre. Aujourd'hui, je reçois pour vous Goya Pete Pete, hein, donc Walubi toujours musala les kanango bien. Nous allons parler plus
plus sur l'actualité. Comme je vous dis tantôt que l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. À chaque fois actualité sur Reza, Betty Masenguna émission news de qui new formule. Donc Toza ate koye bisabino ko solo la ko la analyse par rapport à makambozo leka na musa na biso na ba consoeur ba confrère on a ba artiste na musicien na biso pourquoi pas na ba artiste comédien na biso parce que nous sommes là pour faire rien que la promotion de la culture congolaise en tant qu'animatrice culturelle formée à l'INA. Donc voilà. Goya Pete Pete, bonjour, bonne santé. Oui, bonjour ma Betty, santé ça bien, Nangolo Nzambe. Vous le bien? Toko Makas. Le bien? Bien, Toko wapi. En tout cas, merci beaucoup. Donc, it's alright. Donc, it's okay. Thank you very much. Voilà. Nous sommes là pour parler plus de l'actualité aux leka, na monde na biso, le bimikolo ba chroniqueuse ba tombo ki na rozo ba zemi, o ba lobara, ko sente bango. Mona mo ça la sonia na mono seki ni. Ndeko le bike mo ne ça la son ko sente. Et ça la et son amabe moko sente et ça la bien surtout dans ma grande fille le quoi bisoboé ça la penza qui to côté ça la bien so beza la Sonia minute et ko so pe moi Sony moko banda 1 mois 2 mois 3 mois les roko makata na 9 mois boti mwana maman Sonia sili ba to ka banda seka ba fille na ba senta ki bango pe ba komo mema pe mwana yo donc em so pe ba appel na moi raison na ba bien que ça la Sony mwana ko sente le beza erreur monde za baksino mususu ke o kanaka ngo te ki robota bongo mais eyeli yo wa to benga ngo normal mais la volonté atanzamba osepia na ngote eza la penza bien te donc erreur c'est ça une fois c'est comme deuxième fois troisième fois ça c'est erreur te ma be ata une fois wana misu pe la sala ngo na volonté mutuke enga pena bifuna prouver moi sufuna bota na mobile nae funa like sai te wana eza mabe so za ke erreur mo ke on s'attendait nango te et kaki bimina mutu mobo et pas qui na foda dem so bossa na ki na business comme na zemi a wona eza normal boko finga na binonga mais eza volonté ya yo moko a eza mabi wa pesa mabi en tout cas c'est bien répondu Goya Pete Pete mais na yo ke lo molobi ba msusu ba film musu ba sala ngo pona ko prouver moninga surtout so bimana mobile na o prouver il faut kana bota na mobile na edo azweli yo zemi nanko biloko bongo esa na mingi na biso basi o ba benga ke confusion surtout mingi na ba fille o no ba balite basi mabala ba onyo kwa baza ba donc baza ba victime ya makambo oyo ele kalibanda o mona ke moi ça libanda a prouver moi ça ndako ke na bota na mobali na yo no lakisa yo mobali la msoza na innocent ay makambo te abila msoke a yiba na ye mais o mona mso bona yo lelo to ko mona ke moi ça libanda o bokela moi ça ndako malade aza posa ki aboma mosa ndako po mosa ndako abima ya remplacer mazo bateke ba bien wana oblolo bazo vivre na kata ndako wala soza mosa na mutu a pixona ki mobali ozo yebate mais yo susune za ka ki ngande na za boye fona boma ka fi wana za ndako ngana récupérer bana wana na mobali wana na bokola bango eza lisumu moi sinon son mokili ya ki po bala abota mais ça pe na misusu pe ba ki na mokili ba bota te mais azane femme d'affaires mais so monique domaine nous nango il bala te la misusu nango o sa eloko misusu continuer na ba faire wana continuer nango eza bien makasi mais neti système o comité na ba fille ya ba chroniqueuse ba fille à télé to mo nango mingi ba chroniqueuse belenti mikolo yo ezolo ba moi trop na ba réseaux sociaux surtout na YouTube si tu as capable ba sente ba tiezemi. Oh, et c'est question. Oui. Et ça, moi, je suis mon beto. Je suis que tu as coupé sécataire. Non, on est accéléré. Bilo, c'est une normalité. Au moins, une vie, les camo va bien que santé à ta famille, tous la famille, mon aîné, les tous aboy. Maman, famille Zali. Ce que moi, mon grande fille, le quoi ngaboy. Hein, moi aussi. Hein. Je suis un jour na bala nazala stable nazala ndako na net ma beti wana ndako na yo uzana mwana yo uza femme mariée c'est normal moi que le soro bimi ba pe so valeur omoni que ngala otambola na yo ngaza célibataire conseil non pe ça non pio conseil bien te kutunga na linga kutuke libala no kufa ponga no to zandenge moko omoni ke ba fille eza kitoko te mais azaka ye moko te ba Jael chopé ana zemi yekuta na Free d'ici kuna kende go bota to mona osala ba vidéo azoloba loba ko bwakela baninga ba mbwakela et tout neti ndela otolanda
mikolo yo gloyo langi auto bima na prison azongeli mama na mafinga pe zongi su makasi alobi ke 2020 ya zobota tafwe Karine Mokonto tala yo pe soko kobota na 2020 ya bia obota na ye au moins baranki comme concurrence ya rota bazemi c'est sous normalité faut nde bazo ça ba concurrence est-ce que ba obota mibali na bango moko au moins na vie ba malédiction surtout luka biso moko to kanga ka bandoki ba famille na biso bandoki te biso moto bandoki a vie na biso au moins lelo par exemple nga na tamboli bien te lem su bana nga ba futango on comprend toi le monde en cours monde à vitesse faut parce que la mobile nini ozolinga sente yo mobile la batute parce que fille on attend azolela nda kuna moi si on azolela pona mobile na ye lem soko bota na césarienne et lem susu ke bota be moi na kufi lem susu yo kufi pour la nini ozolinga prouver batu obiton to memarazemi toza le roi au même double même motum susu na kata ya nzoto na yo eza ko même ngambu mobo susu na vie na siko mwana o azana lipo mwana aza angelo abatu siko yo zo ya na ela mokina ndenge ya di vacation na ndenge ya ko o prouver muninga teza kitoko te linga ki obala olata nord et ça la bien mobali ya yo moko ke obota mbala batu lobi kuno mbala wa sundolio eza na mtu moko ayemba nzembo moko abi bon eza entre faire egola ayemba kende ti ba fille mi golinga kwa vie mi bala batu mbala na proposer ke na lingi na ngayo me yo juvi na yo mobimo pesi mobali wana mobala chose mi boye lobi kuno mbala zongeli mosi na ndako ali yo komo telenga na bana okomo fana ba bar vieux mora tout na obote bana o kutezo ya mobali mona lazaki ne marié homme marié na pesa ki confiance ta lelo na komo lela komo telenga na bana parce que pour nga ki prouver mobali wana l'accès ke yondo lingi obotera mo au CNR ke mobali wana na mwasi ne na ndako ba congrès to sala ka to lukrasko mibali ya piso moko moi so misi pendant pe mbali nanga letinga go ya pete be mona muluba non na balité na ko jamais ko le kana TV na bana ko se vanter obalinga ndina bo lo so ba bi ke laksa mobali yango mbala yango azati na yoka sodi moni kiza kitoko te so libala ezo ya nango te akena edi na munzela mukuse kakati bateka zemi nzela mukuse mbala moko po emsu libala pezo ya nango te koza nzela mukuse za problème te mais mobali yango azala yo mbala batute azala pe mbala moninga te wana zo encourager ko sente nde bazo tsa bango baze po ezapeka ba danse ba chroniqueuse même na ba danseuse pour nga na bi danseuse moko ya mune na mboka na biso o ba rende oto bima mikolo na kombo na bango na otanga kombo te bo deviner bo deviner gara danseuse on le toyoki ke wa botaka na mobali ya chanteuse na biso munene pa mboka oyo to tanga peka ba kombo te to kodango ka bon bino mo comprendre sikoyo ba système wana ya ko sente na yoka ki pe même na ba master na yo ba maso bobina ba pe la maison mais musu pe lolo ba na ba senta bango musu pe même et pas d'akumu da place aux alaki donc eza peka ba chroniqueuse c'était même na ba danseuse bon merci ma Betty et mon lo mon ko lo ba na vie toi basi kitoko so tali ba danseuse toi basi kitoko to za basi moi so penza ki ako fanda pe na libala pe mo bala respecter mais ça le quoi na lien moko eza le quoi na sort moko ikenda kombo mo ikenda mabe pour mobali penza abala danser à la alliance ezara passe le ba ke on a tout na émission moto salara bonabi yebsanga i danseuse nini sa bala alliance azate moko kaka mais moko wana biso la nel pe bien biso ki mo fantaisie ka lata na musapia mais tout le monde biso pe balate de l'eau esenga ka kilo moko foza sérieuse na vie musala oto sala ka eza musala bandumba te mais mibali mingi bazwara biso moins sérieuse parce que babi mongala moko fingisa bangala nyoso monde oyo to sala eza monde internet eza monde moko ya vision monde ya média mutu nyoso apprécier ngo atala rango mais na ba misusu ba ya siko na monde ona ndenge ya kindumba ba baby c'est la biso ba mibali ya poto mibali kini par-ci par-là ba romo za biso ba moins sérieux yo ba moins sérieuse pardon yongo mona lelo po mobala ya penzana bo solo ke misa motema ne mbongo na bala yo amona lemsu ke aocha aobaka mbongo na mai echola mais papa bo misa bererte basi baza toze belé mais ba mutu na mutu ana caractère na ye ana éducation azoli na famille na ye moi si na moi si pe jamais nga na ko linga nga pete moi si mbinga bo ba sentenga no linga ngote mo wane ezo sonné no ma be to mi pesa valeur ezata ba baninga na nga ba journaliste wana to mi pesa valeur koza na pote de bien loté depuis la mutu pas à kin a vivre à l'équipe mutu ofa na poto grâce mbisi pe na poto kuna ba sentaki et pour bala kite mais aboti na mwana
mais eza na mobali na ye moko zepe na mbali misupe alinga mekano so pa botara amanino ko bolse nanu oh so banino libanda nanu comme mungu la kata biloko mekano laisse otela obwe ese biloko ekoki mungu ote koki mungu amekino libanda ale sikoyo ayayo balaye mais erreur zepe na mbali misupa boti so bongo pa abwaki so akibala ni moso mususu to wela no ko botara te to wela nanu teke na krake mobali fona botene pas kitoko mingi mibali mingi pe ya kitoko lelo bazabe ba déception a décevoir fille moboyo akelinga ni mo tina te yokuto krakaki yokomi tuna ndeni na kelinga fille wana ndeni na kebe non pressé na vie ebele basuka na nzela pema ba batikala baleka donc na vie eza monde à vitesse faut te ba toujours na ok wapi na sanini lobi na zandeni lemsu liwana nga ezandeni eza pe bien bele ba kufa batika bana to komo hôtel pe bana lelo neti Judith Songa. Ah, donc atika bana emi ba ça no Judith Songa paix à son âme hein. Merci na leli karma pa la kaye lelo penalty le même si on peut battre musu ba bula bongo goya pete ki abota na ye ata un jour azate ata bali na ete mais quand même atiki mona ne polo ba koko sala te bota la ta mwana bota ngo peza bandenge beleti yele ti Judith Songa tanga bota ki wana ayebete ki okufa ayebeki un jour obala afanisa bana ye akolisa bango mais liwa tango yaka elaka te e téléphone a pété donc eza mokano na eza déjà nzela na ye akebongisa déjà etikali biso pe totikali na mokili to milengela donc na vie kozala pressé te ozo comme sangai na ba sentengai na age na bino bokomi nango wana est-ce que total la kitala tale obi ke total la kitala tale ça er mobo te pe kitala le fingi yo hotel na koli age na ki nango na 10 ans et là sous ta ce kitala tale zala oui siko oui age zo kende kitoko na zala ki nango pete na 15 ans o lekso na lati na otambola boye mibali ba otala nga na nzela na okola age ezokende lelo age nazokende elongi pesa ezokola siko yoko fanda kimia te ofandi penza sérieuse penzo bi non tala otolobaka nzamba kokisaka ngo seigneur naza posa na bala moi 2020 on a pete fona bala ndina lobina se nzambe fait kokisama amen la alliance ko na niveau amen e kokisama non alliance non pardon yango yo te na pesu yango merci na zuba bien gérer soir amen la zui yango en tout cas c'est l'ambiance de l'émission donc balobi hein on donne ce qu'on a mutape saka o azana ngo donc o kanga nanzana ngo na pesi goya pete 2020 goya pete ko bala donc Libanga TV Canal Futur One Africa promo 243 tara elengi oyo to célébrer mariage wa ndenge nini en tout cas to ala rondima ekokisama donc sata na pe ko yo kaneka Sony goya pete mais ça ba mususu pe o mona mobali asente mais asu na pe charge mobali andimi na abia bon choisa te ma ise sopani mais andimi koboko la zemi wana pe mwana abotama ye moko ozo a charge ya mwana ya kolia minerval makambutu est-ce que wana pesa mabe bon et ceux qui wani eza lango ke ye moko mwasi na mobile bandimi na bango ke bayoka na bango Sony ba sentane na bango ba boko la mwana wana eza normal mais ya concurrence te ya concurrence de mabe et le kolé to bomela ngo surtout biso basi to wela kanini et le quoi comme ça biso basi to wela rani makambo za na mibali te to mona no mibali te baleka na internet ba mi finga la moni ko tungai ba moni boto mona ngoti kaka biso basi nde tozo bomana tozo tshela ba mbeli tozo mi tshela ba poison to eso to fani pe na ba mesa boto no tanga ba Karine Mokonzi o Kingani o Sita Kapasha o nani Jael Show bufanti bango mesa moko na nani Olangi Gloria Olangi to fanti bino mesa moko parce que to ko mba juge na bino to poser bino no ba question bo wela kanini so wela la mibali mais mibali yango baza pe ba ange te o ba fanaka na lola bazaka bango mona lola kuna non mibali baza pele na mokili oyo mais faut tela sko mobali nini oyo bino boko welela to boite mibali baza mais siko bo mi pesa pe ba respect oza basi kitoko so bo fani penza kimia bo za mibali na bino moko bo mi poser ba question bobi tangu nyonso to ndo lexa batana na biso na mibali o baza ya biso te o wali mobali ayote aoya na vino ka pa mbrier yo acha ba mir po mibali ya vino ba mona oti mais soko fani penza ozi penza décision okuta na mobali ya yo nzamba ko aveugle ye alongoli ko akangena matoyi kene ba komo bande ko benga wana aokipango te
ye moko azwi charge na yo azwi charge ya famille na yo akomi le biso producteur no manager na yo nyonso ya yo donc nzambe avec yo parce que aza ya yo mais nyonso tosala no tokuta mbala vie na biso te yango moni tosambreyane biso na biso toboma na biso na biso. En tout cas c'est bien répondu neti loko goya le bisa très important. Tout le monde a même Nathalie Makoma. Nathalie Makoma, une grande star. Ah, je l'aime bien, elle fait bien son travail. Donc, alors ça peut faire ta musique congolaise, Libanda Mboka. Au moins que nalanda ke misomoka lobi yé na vini avant le bafwa za loko la Céline Dion. Azala chanteuse mariée. Et puis mzamba tindeleka mobali oyo azape manager na eli susu. Et puis donc au moins honneur wa pesaka. Donc partout so kene mutu so amona ata latelo kona mukuse ata chanteuse wana za star. Mais ba au moins ke o aza marié aza ndumba te ne ba Céline Dion bazalaki. Donc au moins ke ça et pesaka moi le coup moko même na biso na ba chroniqueuse. Ba yebi ke afio asala aza chroniqueuse ayamba ba artiste minene ya mboka mais aza marié. Ayamba ba politicien minene ya mboka mais aza marié. Danseuse o abina kana mais aza marié musu pata tikane ko bina mais on voit que epesa vraiment honneur ce qu'on on loba par rapport ya ndenge o to lobelo ko moko boke ba welela kanini mibali yango mais on voit que mibali yango wana pe bango wana ka basangisaka ko za lingi goya pete pete aye on a pas lingi chidit toi mais ayebi ke bosala la libanga TV na Canal Futur wana Africa Promo alingi Gusta la Rosa alingi Dems Deborah donc eza radine photo oyo o bona muninga zi photo atali babi o minga pe na photo na WhatsApp unga pe na ouais pour nini ba WhatsApp toi site moko à cause de mso benginga asoli singa to soleli kitoko te ayo benga Gusta la Rose asoli na bien te ayo benga Dems Deborah donc ezala ka bon sko biso les photos za mate ke ba sangsa bino sko biso photos za la mayele pe na monde internet il faut eza monde moko photos za toujours prudente parce que eza mbali mso souvent via mbala maladie pe baza mingi mbala maladie siko za pressé na vie tenga fona somba jeep le roi ma beta tambo la RAV 4 nga pe fona somba sikoyo dona le cahier maman o kota ndaku nga fona somba Range Rover o kota kaka beti masengo oh biso to okena biso malembe famille batala kela biso beke to lembi na biso yo to ke tiko na famille na yo na mama embo po famille eza kuna ok tika la kuna ko misoni ti liwe saini ezui ok ile liwe mabe mais to milenge la temps de na bu jeunesse boye to milenge la to bongisa ba venir na biso lobi na biso ba na biso ba na sima na biso ba se retrouver malamu lobi pe ba ko beta liso ke mama na biso za star mama na nga za la ka artiste mama na nga za la bo mama za be ça bien ki to ki na ba sort moko mabe ba na biso na sima na biso ba koma ko sibi ba malheur na biso to loko to bossa na ke tout ça ba africaine to vivre le cas mindele te mindele ba mindele et pas mundele azora famille na eza mobali na ye moi si na ye na bana na ye c'est tout noko papa leki ba akipango te yo mona mundele so zaki aboti te azwi bozuna ye abenga kufa ki pesa na orphelinat parce que ebi ke famille na ye ezati mais biso so ngo kufa ba noko ba uti ba mboka ba ye ba Yaya, pardon, bandeko nanga basi, conseil non pesa bino, to vivre le quoi mindelete, tout ça africain. Tout ça le lo Karine Mokonzi. Bisiko zanabi ke na âge oza yaya. Nabi ke obanda aussi ma micro liboso nanga. Mais pour le moment vitesse ya lelo to ke na bino toujours nzela moko. Muto manke muninga te muto finga muninga te pesa genre nanga te. Ba kolisanga ofinga te mais na conseil a muto pona donaza na domaine wana. C'est ça. Tout ça africain. To vivre le quoi mindelete toye bango ke shitaka pachaka ndingo lobby Jawel show Gloria Olangi na bike o goya pete mona muluba e comme sabino te babi ndi makambo donc vitesse ya lelo ezande goya pete mona muluba donc to ça ba africain to vivre le quoi africain parce que mboka na biso za mboka na biso et te so to ke poto to vivre le quoi ba mindele po nini kezala ke so mutu akufi donc famille ba comme les nakini yozi au changer déjà au commis américain au commis française mais au bosani mutolu na yo bakunda na Kinshasa et to sala yango wana so lingi mobali linga mobali na yo et ateke so ki lingi mobali oyo bité mobali nanga kokite fona zo sous vert wana bakisa masanga ki ko zo mbala muninga ni ko envier yango siko to ba maladie to bozo kabona ba maladie mona ki o apesi muninga maladie o apesi maladie zaka sida te ba infection pesana ba infection mususu so ke zuyo e memi on bala mona lo kisho po ba tuna babi ti ba infection e comme en état oyo
on néglige pourquoi parce que lié na kati et même on a liwa sida kati ça me tout pas sida ça les 25 ans à vivre alors on a qu'à traitement mais ça infection sous que là tu parce que ça mi bali no na poto bazaka sointé mi bali sous bazaka infection na bango ala tane bien mais azwane ba traitement mi ke ami yebi oyaza o linga ki artiste le quoi yo star le quoi yo gloria o langa bité la s'il te plaît la fille yo fona lingana la mbongo nanga na pesa ye pona no vivre la fille ya internet ba le la mbongo eh atikeli yo malade mama boza basi kitoko bo mi linga pe bino moko balo yenge to sala wana internet ba makelele wana ya kitoko te conseil na pesa bina take ndeko na bino ya mwasi boye ba oboza po esa ke tombo la bino merci. Voilà, merci beaucoup. Donc là c'était Goya Pete Pete. Moi na muluba, moi soit tonda na mupende, moi soit tonda. Et donc merci beaucoup qui conseille nae. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Conseil on a vraiment écoué vraiment na terre moko fertile. Afin que botambouma na mité maya ba cancer na biso, ba sœur na biso. Ndenga utolo ba Karine Mokonzi, Sitia Kapashi, Jaël Show, Gloria Olangi. Boyo qui vraiment on les conseille ndeko na bino pe moi ça pesi apprendre ou à laisser ça conseil pe bazwara so lingi ozui so po lingi te taliuka yo donc voilà muto force pe na makasi azate to mona kiango awa nani Pamela Shekola on sala musala oyo kaka na musala na e mobala uta poto ae alemima ya za na poto kaka na musala o mais comment ba problème ba guerre abota batala e mutapesa kabane za nzambe ba msu ba wole sa vitesse ba kene ba sente yo après le lobby ba moi na pe tata zoyeba na te moi na ngwaza tata ya nani et moi na pa moi na komi na ba sundolié donc komi bana fo baza na éducation bien za te moi na na koli ba benga afan bâtard talaka ndenge salaka et sonara mabe makasi donc toyeba otozo sala Goya Pete Pete pour se séparer numéro de contact quelques salutations na ba fan no balingaka yo. Donc ba fan nanga tout bolinganga mingi na pesi bino ba bisous ebele na bi ke boza tellement ebele moyo otanga ba kombo ezate po émission ko aussi la na otanga ba kombo na bino na bi ke bisika boza ba bisous ebele donc numéro nangeza plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50 WhatsApp nanga peka yango wana donc soko bengi ngai to solo là merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Goya Pete Pete. Merci à l'ingénieur Dave Moubama, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Libanga TV. Donc, Libanga TV. Donc, sur Betika na YouTube, Libanga TV, place Moïsana Bakomi en rouge. Au cliquer directement comme abonner la biso. News au bandorozwango à temps réel. Merci beaucoup déjà, Papa Dave, Joyce Davline. Bisous à toi, ma chérie. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakisa, handicap na Kolwezi, c'est-à-dire Benecha na nos photos, KMB champion na Kenya, Serge Julie Mindele na Suisse. Je pense aussi à la joie de Pichuna, mingi. En tout cas, je vous la dédie cette émission depuis Paris. Et à Sungara, vraiment Fondation Betima Sengou. Yo pour ça on a besoin comme membre Fondation Betima Sengou. Mon numéro est là. Au Bengi, comme na WhatsApp. En tout cas, et au sala bien makasi. Et merci beaucoup déjà à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Tommy Nakatia London. Je pense aussi à Noël Kikiani, Noël Kikiani Nakatia London. Na mwasi nae mwasi kitoko maman Titi Kikiani ainsi que na bana biso kitoko là je pense Noëlla Victoria en tout cas donc hello nabino bisika boza pour bon kulo ba mingi ba anglais donc, I think everything's alright. Je pense que tout va bien là-bas. Bisous à vous tous et à la prochaine. Ciao. À plus. Bye.